Bonjour, bonsoir, Nabalandia 3 Exa Production TV. Bienvenue à l'émission Les Artères de Kinshasa. Bokota, Bokota. Kaka ndenge tolobaka TV za radio te. Merci na communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Merci na ndenge bozo s'abonner, na ndenge bozo partager, na ndenge bozo liker. Les Artères de Kinshasa mukolo lelo. Tobandi yango awa na avenue Mafuta. Touti asosa tozokende Shaba. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oyebi lisusu ndenge quartier Lokoro ekoma te. Lelo les Artères de Kinshasa na quartier Lokoro. Omona Lokoro na bino botika kala. Ah, tu as avenue Mafuta. À gauche na biso quartier Kwango, na droite na biso quartier Mbaki. Okenda libanda ya mboka kala. Oyebi lisusu ndenge bumbu na bino ekoma te. Avenue Mafuta yango oyo. Avenue Mafuta eza avenue la maison communale ya Bumbu. Maison communale ya Bumbu ekutami na croisement ya Shaba. Croisement ya Shaba na Mafuta. Na droite na biso maternité ya Bumbu. Awa toza na commune ya Bumbu. Bagalois na bagaloise boza wapi? Hôpital général de référence de Bumbu yango oyo. Mona ndenge ekoma hôpital ya Bumbu yango oyo, maternité ya Bumbu oyo ekenda sango. Là non loin la maison communale. Bokota, Bokota. Bo s'abonner, bo partager, bo liker. Na droite na biso maison communale ya Bumbu. Maison communale ya Bumbu yango oyo. Na droite na biso awa toza na croisement ya Shaba na Mafuta. Shaba Mafuta yango oyo. Bana Bumbu boza wapi? Tobandi awa na croisement ya Mafuta na Shaba tozokende na direction ya Gambela. À gauche na biso quartier Lokoro, na droite quartier Mbaki. Lelo toye ko faire visiter bino quartier Lokoro. Bana Lokoro boza wapi? Bokota, Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Avenue Mafuta, yango nde ezokabola. Quartier Lokoro, Lokoro na gauche, Mbaki na droite na biso.
koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso batutu ikotosa nzambe kala biso batutu. Okenda libanda ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oyebi lisusu ndenge quartier Lokoro ekoma te. Lelo les artères de Kinshasa na quartier Lokoro. Omona Lokoro na bino botika kala. La parole, retournons tous à la parole. Merci na abonné na biso nyonso, merci na non abonné. Yo motuna no s'abonner te sala yango, activer cloche ya notification pour ozanga kaba vidéo na biso te. Awa croisement ya mafuta na Gambela. Croisement mafuta Gambela yango yo. Institut Saint-Antoine yango wana liboso na biso. Awa toza na direction ya Gambela. Bokota. Merci na bana bumbu nyonso. Bagalois na bagaloises. Les artères de Kinshasa lelo. Mboka na bino. Kabali solo opesa sango na moninga. Direction à Gambela, botika kala yango yo. Ok, tout droit. Ok, jusque marché à Gambela. Et tokoti balabala feshi yango yo. Bana feshi boza wapi bokota bo s'abonner bo partager bo liker. To bandina balabala feshi à partir ya Gambela. Tozozo nango shaba. Merci na bana feshi nyonso. Bokota. Feshi na quartier Lokoro, botika kala yango yo. Bana feshi boza wapi feshi yango yo. Kabali solo. Partager lien na groupe WhatsApp ya bana bumbu. Abana quartier Lokoro.
panza sango koboma ngo yo moko te. Quartier Lokoro na bino botika kala yango. Awa tobimi Shaba. Mukolo! Direction ya Shaba yango oyo. Soki okei tout droit, okei Ngiringiri Kasavubu. Shaba, ekende ti Stade des Martyrs. Bokota. Merci na bana Lokoro, Kabali Solo, pesa sango na moninga. Awa, tokoti balabala Kulumba. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana balabala mawanga yango oyo. Tobandi na mawanga. Encouragement na yango na Shaba. Tozozonga nango vers direction Gambela. Tozongela nzakomba retournons tous à la parole. Retournons tous à la parole. C'est Jésus-Christ. Tout dévoté mon massé. Évêque mon kona lobi tozonga na liloba. Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Poel. Azan a raison. Bana mawanga balabala mawanga na bino botika kala yango yo. Kabali Solo pesa sango na moninga. Bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Merci na bana mawanga nyonso. Tobimina mawanga en direction à Gambela. Bana quartier Lokoro, Bozawa, puis quartier Lokoro yango yo.
Tokoti balabala Kulumba. Balabala Kulumba yango oyo à quartier Lokoro. Tobandi na Kulumba à partir ya Gambela. Tozozonga nango vers Chaba. Topesi mbote na pasteur Jean-Didier Kunda na Texas. Mbote na communauté 3 Exact Production TV Mobimba. Na France, tomoni ASK papa na biso Andi Suke topesi mbote na papa Guy Kalamabi Aboma Soda na mama Bijou Mabuta na Irlande, papa Paul Mafuta na mboka Hollande, papa Seba Bando na Danemark, les artistes de Kinshasa yango oyo. Ah, on a venu Kulumba. Papa Mongale na France, papa Lidjanga les Iré, les artistes de Kinshasa yango oyo. Awa tozongi Chaba. Tolobi na gauche na biso quartier Kwango, na droite na biso eza quartier Lokoro. Bana Lokoro Bokota. Bana balabala yonso yango oyo bana yosomba na bino botika kala na quartier Lokoro. Bokota bosabone, bopartager, boliker. Pombato de Tukin, Thierry Chako Mokoko, les artistes de Kinshasa yango oyo. Lelo toza na quartier Lokoro. Quartier Lokoro yango oyo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker.
bana yonso. Patrick Bokolo Mampela. Patrick Bokolo Mampela na France. Les artères de Kinshasa yango. Ama Koko Kouzaya en France. Communauté 3 exa. Production TV Mobimba. Topesi bino mbote. Bisika bozwami. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Kena libana ya mboka kala 10 ans, 20 ans, 30 ans. Oyebi lisusu ndenge quartier na bino ekoma te. Benga biso, komela biso, tokokende. Tokomona epa na bino. C'est tout jeunesse en l'élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe bavi a kuta dire. Merci na babone na biso nyonso. Yo motuna no s'abonner te sala yango po zanga ba video na biso te. Merci na papa na biso ASK Andi Suke Kuba Tokoti avenue Mukoso tobandi nango à partir ya Gambela toujours nango Shaba bana Mukoso boza wapi Mukoso yango yo bana Mukoso bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Merci Naba na Mukoso nyonso à quartier Le Coro. Papa Lidiang a désiré en France. À gauche, la biso, complexe scolaire au Moja. Merci parce que Boza est belé. Boza accordé intérêt particulier dans la émission Nabiso. Bana Bumbu, Bagalo, Boza Wapi.
gal na bino botika kala. balingi lisumu koleka biloko ya kolia alangwe masanga koleka molimo santu onapesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato tokoyi kotosa nzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisie etika hipokrisie posanene tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons Bana balabala kiri yango oyo tobandi na balabala kiri na shaba tozokenda yango vers Gambela. Bana balabala kiri boza wapi? Bokota pour s'abonner, pour partager, pour liker. Kiri yango yo. Bana kiri kabali solo koboma ngoyo mon côté. Bana balabala kiri yango yo. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Merci na babone na biso. Abato nan ba s'abonner te. Sala yango. Activer cloche à notification. Ozanga kaba video na biso te. Tozo avancer na venir Kiri. Tozo bima nango Gambela. Balabala Kiri yango yo na Gambela. C'est tout jeunesse en élo balingi kaka kibanditisme pe bavi ya kuta dire Bana quartier Lokoro na bino botika kala yango yo. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Tokoti balabala Kibunda. Pana Kibunda ya moyo. Bana Kibunda boza wapi? Kibunda na bino botika kala na quartier Lokoro.
kibunda yango oyo. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Merci na papa Olivier Mukeba na Washington andenge ozolanda biso. Merci na ASK Andy Souke Kuba na France. Les artères de Kinshasa yango oyo na quartier Lokoro na commune ya Bumbu. Bokota, bo s'abonner, bo partager, bo liker. Bana kibunda. Bana bala kibunda yango oyo. Tobandaki na balabala kibunda à partir ya Gambela ozongi nango Shaba, direction ya Shaba yango oyo. Ana kibunda merci na bagala nyonso. Merci na ndenge bozolanda biso. Merci na intérêt bozo accordé na ba émission na biso nyonso. Partager, s'abonner, liker, commenter. Awa tokoti balabala ganaketi. Bana ganaketi boza wapi ganaketi yango oyo. Touti kibunda tokoti ganaketi. Tobandi nango à partir ya Shaba tozokende Gambela. Merci na babone na biso nyonso bana Bumbu. Na ba oyo batali biso mokolo lelo bana Bumbu nyonso. Tosi tosalele bino quartier Matadi, quartier Mbandaka, quartier Tomba, quartier Kwangu, quartier Maïndombe, lelo toye na quartier Lokoro. Bana Bundes boza wapi Bumbu na bino botika kala yango oyo. Lelo toye ko visiter quartier Lokoro. Ah, toza na balabala ganaketi. Ganaketi yango oyo. Kenda libanda ya mboka kala 10 ans 20 ans oyebi ndenge balabala ya bino ekomatie lupango na bino ekomatie benga biso komela biso tokokende yo pe omona epa na bino tozo avancer
balabala ganaketi yango. C'est tout jeunesse en élo. Balingue kaka ki banditisme. Pe ba vie akuta dire. Bana petit balabala petit yango yo. Bana petit boza wapi petit yango yo. Merci na babone na biso nyonso. Merci na bana ya Gal. Merci na bana Bundes. Vous partagez le lien. Vous commentez. Vous partagez. Vous s'abonnez. Vous aimez. Toujours avancer. Un balabala petit. Tobandi nango à partir ya Gambela. Toujours kende Shaba. Bana petit oza wapi bokota bo s'abonner, bo partager, bo liker. Petit na bino botika kala. Bana quartier le Coro. Bana quartier le Coro. Là-bas la petit yango yo. La parole, retournons tous à la Merci na bana quartier le Coro nyonso.
Merci na ndenge bozolanda ba édition na biso. Merci na bana Bundes. Quartier le Corona bino botika kala yango yo. Awa sokoti. Na balabala Kimbongo. Balabala Kimbongo yango yo. Bana Kimbongo boza wapi kabali solo. Makambo toboya kilobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye na yo vraiment koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye ana balabala Kimbongo boza wapi Kimbongo yango yo. Merci na papa Guy Kalamabi Aboma Sodana maman Bijou Mabuta na Irlande. Pombato de Tukin Thierry Chako Mokoko na France. Maman Wivine Lukunga na Suisse. Papa Paul Mafuta na Hollande. Merci na papa Seba Bandona na Danemark. Merci na papa Olivier Mukeba à Washington. Merci na Patrick Bokolo Mampela na France. Bana Kimbongo boza wapi Kimbongo yango yo. Tobandi na Kimbongo à partir ya Shaba. Tozali na ngo Gambela. Direction à Gambela ya moyo. Sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesu zombana yo. Koluka, baboye. Ya Yesu, ya kanayo. Lipambole. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Na bandeko bazwi biso na katikati tolobi lelo toye ko faire visiter bino quartier Le Coro na commune à Bumbu. Tobandi yango à partir avenue Mafuta Feshi Mawanga Kulumba Bokota pour s'abonner, pour partager, pour liker. Yo maintenant nous s'abonner te sala yango. Pour en acabar vidéo na bisote.
Awa ekoti avenue Lukula obandi na Lukula Gambela tozozonga nango Shaba. Bana Lukula boza wapi kabali solo pesa sango na moninga namoni lupango na bino namoni balabala na bino na 3 Exia Production TV yo moto pe omoni epa na bino te komela biso benga biso tokokende yo pe okomona epa na bino awa toza na avenue Lukula en quartier Lokoro tozokende yango vers Shaba. Lukula botika kala yango oyo toza na église ECC ya Lukula yango oyo bokota bosabone bopartage bolike. Merci na babone na biso nyonso tobimi na balabala Lukula na Shaba Lukula Shaba ya moyo kabali solo pesa sango na moninga Shaba ya moyo bokota après balabala Lukula tokoti balabala Yassa yango yo bana Yassa boza wapi kabali solo partager lien na groupe WhatsApp ya bana bumbu nyonso bokota bosabone bopartager bolike bana Yassa yango oyo balabala Yassa botika kala yango oyo tobandi na Yassa Shaba tokende Gambela bana Yassa bokota bopartager bolike bosabone tobandaka pe tosilisaka les artères de Kinshasa mokolo lelo tozaki na quartier Lokoro
Ah, tokomi déjà na balabala Yassa. Toujours avancer petit à petit vers la fin des artères de Kinshasa mokolo lelo. Une sagesse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans goûter la simao. Yesoyo, Yesuzonganayo. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Bana balabala kwilu, balabala kwilu yango yo. Papa Andi Suke Kuba balabala kwilu yango yo. Balabala kwilu na quartier Lokoro. Tobana balabala kwilu na Gambela tozozonga nango Shaba. Balabala kwilu yango yo na quartier Lokoro. Papa Andi Suke Kuba. Kabali solo partager le lien. Bana balabala kwilu yango yo. Kwilu na quartier Lokoro yango yo. Kabali solo pesa sango na moninga. Papa Andi Suke balabala kwilu yango yo. Kabali solo pesa sango na moninga. Vertication des écritures avec le pasteur Godin Poet. Azan a raison. Merci parce que bozalaki ebele ya kolanda les artères de Kinshasa mokolo lelo. Oyo toyaki na quartier Lokoro. L'issue me commande en perfectionné. Makambo toboyaki lobi. Et qu'on autorise.
nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nani apesi permission otelemelaki tribalisme lobi balabala kwilu yango oyo kwilu botika kala papa andi suke kuba kwilu yango oyo bana balabala kwilu yango oyo yesu yo yesu zonga na yo oluka baboye ya yesu yakana yo ipambole les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que koleka biloko akolia alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye kala biso bato toiko tosanzambe kala biso bato masumu eleki tozongela kaka nzambe etika hipokrisi etika hipokrisi meme tokolaka mpona nino toyebi malamu bisoko banko ye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo masele eveke moko na lobi tozonga na liloba
bana balabala Kimbao boza wapi Kimbao yango yo tobandi na Kimbao parti ya Gambela tozozonga nango Shaba bana Kimbao bokota après avenue Kwilu tokomi awa na avenue Kimbao. Merci parce que vous allez qui ebele ya kolanda biso mokolo lelo oyo toyaki kolakisa bino quartier Lokoro. Émission na biso mokolo lelo esukeli awa na balabala Kimbao. Soki yes azongi te tokutani mbala nsima na émission mosusu. Soki yes azongi te tokutani mbala nsima na émission mosusu. Merci na ba abonné na biso nyonso yo moto nano s'abonner te sala yango activer cloche à notification pour ozangaka ba vidéo na biso te. Mosali na Nzambe tango zwaki mbila osalaki kosala na bazele nyonso ye kasi tango kaka elevation ye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili